Salut, bienvenue, monde entier, partout, Bozolanda Bisso, à Tozana, Gare du Nord, Arrivé à Héritier Watanabe, Toto Ino Yatembe, ou à Robeta, le 21 septembre, dans la scène musicale, donc il m'a envoyé ça, ah, Watamo, qui les a, ah, il y a grave, ton numéro qui était que non, le lot, ok, Mokamoko Kendebouye. Mais Héritier Watanabe a prouvé que non, on a Congolais, que non, Aza aimé, pendant la Congolais. Il faut voir la délégation par rapport à Makamango. Lelo, eza bololo. Babi lelo eza la team Wata. Lelo eza bololo. Donc, naïm sayo ke mokonza mboka ye bord ekoti donc. Rendez-vous le 21. Le 21 septembre. Beta pièce maintenant sinon ce bomba. Rendez-vous le 21. À ne pas manquer tout le monde. Bololo. Toi na Gare du Nord. Eric Ebita, y'a pendant la team ya Makila. La team ya Makila toza awa na ebite Eric Ebita ko lo banini très ngone ye bato to belle vérité Wata na ebisaka yo Wata ne makamu Wata na confirma makamu Paris ba confirma ngo omoni makamu sama na tanga bawera makamu na saka bino makamu sama na tanga bawera lelo comme na tanga Wata sadita baba Wata ne makamu tala mindele tala mokili tala batu sadi na ebite ni tokolo ba pona mama Wata toza Wata ye Wata yo déjà azawa donc je kitoko vraiment kitoko nyata suivant tozawa déjà Charlie il est où Wata déjà Wata ye makambo eza ya grave ozomona ke Héritier Watanabe déjà awa na Gare du Nord na Gare Charlie zomokili na esalamate makambo esalamaka na seria wera lelo Héritier Wata atamboli mokili abaloli mokili Héritier Wata totorino atembe abaloli mokili Héritier Wata abaloli mokili donc il est toza ezalate Wata totorino atembe ici c'est Paris ah Héritier Watanabe aza voiture Charlie yakaza kotoya yaka Charlie yakaza toza déjà Héritier Wata yaka Charlie aza temuta kota te Héritier Wata aza liboso donc il faut mona mokili awa toza na Gare du Nord toza Héritier Wata toto ya tembe moto na tembe puissance Héritier Wata le 21 septembre toza wana Héritier Wata le 21 septembre avec Héritier Watanabe toza déjà bote la Gare du Nord tombé ezalate makambo ya sera la ranson bajibe piana lelo Héritier Watanabe toto atembe apesi makambo c'est chaud donc la team Wata très fort Héritier Watanabe Wata Boka mokili mboka ine ya minute donc ne tozoloba goka na buki Gare du Nord oza base Gare du Nord za mabele mboka na biso goka ni afandisa masolo ya seria bawera azongi si Gare du Nord donc base Gare du Nord bana nyonso tout le 21 septembre eza koyinda Wata aye awa na Gare du Nord ezalate ezongi lisusu Héritier donc makambo ezala ya sera wera lelo
héritier Watanabe azongi sango le 21 septembre héritier Watanabe Aozalawana le 21 septembre la Bible sur la scène musicale Babi Makambo c'est si les zonge isusu héritier Watanabe toujours chemin de la gloire toi na bango o aboyi moki aboya sa mokili na ye toujours allez là on m'appelle à moni tous les ya la sepeli makasi ngaku babi na mona na raté menaza na ezwa leader na biso on bani pona héritier Watanabe surtout biso batoto epoto sika makambo kala to mona te to yo mona makambo bwepa wata nyoso bazoya makambo bwesalama te c'est pona biso ba bleda to yo mona makambo kala to moni makambo kala to wana ko mona na Afrique wana to yo mona ngo sur place c'est que bango tembe biso kanko to sa makambo ezo sepelisa bango te to bakisi sunko Bruno Manzaka toujours Charlie ya tozwa chef d'orchestre chef bonjour chef. Ouais, bonjour. Bon voyage. Merci. Okolo bani lelo omoni makambo esila na Paris. Mérité Wata esuko la Musango. Attaque chef d'orchestre okolo bani. Ça c'est la team Wata. Bana Europa, Amérique, batutu balinga la team toza na mboka. Pour la team Wata. Tu sais que bango va comprendre la poule ga moto na tembe koza nous to na mboka to komi le 21 septembre la scène musicale. To lo to te makambo esila. Ils ont raté. Faut avoir la team pour ça Mambaboué. Donc deux fois c'est dans la team donc basa la pré bo la préparer bo so va billet le 21 septembre tout dans la scène. On met batunini ya surprise qui toko le 21 septembre. On a pas de différence de Andou le peu toko beta na kati à Paris. Tout ça là qui 2 mois na maki pour préparer l'événement. Tout ça qui 2 mois batu baser la biso baser la peine pour le spectacle chant boyebi que hier c'est les chanteurs. Biso pe ba poule na ye boyebi ke biso lelo na orchestre na Congo batu bayebi ke chant ça la team batu ba comprendre le 21. Merci tous les artistes awa ala peme na biso bon séjour na mboka to moni ke na bito ko bani pona na événement etikala osala mate sala mikolo belé héritier Watanabe atombola lelo telemisa batu na Paris mobimba to le ba o événement histoire retiendra ekotika la batu ba obeta masolo to epena opesa makambo donc blague ité Paris mango mambo bandit donc plein arrivé je reste foudré dans ma belé déjà biso to yaka na biso déjà rolele zalaki te kende zaki ko est-ce que baroya babosana ke biso to yaka na biso déjà to ye sala boulot na biso boya ko yoka atana bote conserve comme cadet inspiration nango mais ba souffrance mondo yo e kosila mokolo nini nazwaka yo boka usaba pota nazoka kala na bolingo Sista Konde infirmière bongoni il faut aussi sali entre Belgique na Paris kuna za baba noko pesa chez biso donc banoko mais yo bit place bangambu ndezale événement ça donc différence pour ça là donc parce que on n'est pas ça c'est place non ça les ça mais Paris na Belgique il y a biso mon rara donc rien yo ko bani pona papa de biso qu'est-ce qu'on a biso minga lo baté baya le 21. Bon, on comprend la musique, bon, on a spectacle, on va inviter Moussou à Poto, on va moni bangoté. Bon, on va moni wala, ba mona rara, mais ba surprise c'est ça, mademoiselle belé. Ba ya ba zo habillé vraiment. Bon, c'est pe là. Wata ou rien, oh biso nord. Biso. Kitoko na leli. Tozo ato continuer ba interview na biso Charlie, Sabaote. Zo biso image kuna, tozo héritier Watanabe. Donc eza show pena mokili eza awa ya grave donc héritier Watanabe apesi makambo na kati ya Paris Tracy Mbelenga ngoni héritier Watanabe apesi makambo na Paris makambo ezala te héritier Watanabe azongisi makambo zo atazwa sortir héritier Watanabe ngona héritier Watanabe yona azokita déjà héritier azokita donc makambo ezongi pele na mboko na kati ya Paris héritier Watanabe de retour héritier Watanabe yona leader yona zali yona ali donc héritier Watanabe yona zali apesi makambo donc
makambo eza papa ok, c'est bon, non, bon. La police a continué à
pas mouton à mystique. Je te jure. Ouais.
Watanabe auti okoma na Paris yokolo bani Playboy. C'est bango biso ta bata tembe aussi là jamais. Tembe ne tombera jamais. Bon moment de viser Zoami. Ba viser Zoami le jour en coquille héritier Watanabe le 21 septembre. Carrément tout ça des soldats dans 48 heures soldats déjà et Salema. On a passé rendez-vous na Suisse, na Londres, na Paris, surtout bazali le 21 septembre auto zalana to kuta na mo d'autres zalana vraiment pour notre tombe la qui tire mboka avec monsieur le chanteur héritier Watagoga. Donc on est ensemble avec héritier Wata. Mambutu les gars pepele musique eza en rendez-vous. Kitoko père. Mokolo bani pour des centres héritier Watanabe la gare. Na Paris ne salamati. Auto mona na Paris. Tu as la dernière artiste qui va salamambo. Elle est Rey Mago na Cosa Nostra. Moukou a moko chant. Donc bah tu peux se mettre bien le 21 septembre. Makambutu est calme. Moukou a moko chant dans le 21 septembre. Somba bien na so zang événement pour so à lamboko. Donc il totori na Makambutu. OK. Merci. Charlie. Nambi la kokite donc makambo. Ba diable ba bini. Oh, ba diable ba bini. Makambo era ba kolona ngo. Donc o eza makambo ya moto na tembe. Tembe ngone ngo. Donc na moment oyo to auna makambo na luté rotonda ou pas mais bon moni déjà. Et puis c'est déjà lumière. Ya ressemble ko tete. Na ba tutu ba kama mbila mutakala kwei. Oh, eza garde non. Tala mbila mutakala. Aye, na makambo yo. Yo bona ba blague. Ah, excuse, sorry. Donc nambila kuta kokite donc na makambo na ebite donc makambo ngai na ba isute nga sola lobe nga lo bato te dis tana lo ba nga na sola ele ke pa na yo yo pe zo ngai batu non pas kama mon pele fere baou. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la Poulga Toto Yatembele Magma le boss dans Paris Balouki. Vraiment, makambo to éviter. Pas moi makambo faut la Goga Tembe. Le Magma le boss. Goga nambi la kiti makambo et ça na ba kolona ngo. Donc makambo ba obek sabino et na makambo ngo. Tala ba biso to bimarate mais to bimi mo makambo. Donc nambi la kiti po makambo leki. Mbila kiti te dizizo peno mo la mbila akiti na désordre po makambo et ça na bakolo nango ngambila kweye mokonza mboka yeyo te disiso mokonza mboka mona musala zo salama donc musala zo salama mokonza mboka yeyo wana la Poulga Toto ya tembe mokonzi wana donc ya ko samba ku réalité quoi ya ko samba ku réalité ah ouais. Merci. Allô, bah ah ouais. Le champ Bila va libérer Mbila makambo na bakolo nango Mbila akotika wata po akokite tellement ampleur eleki makasi na gare diko Mbila yo osalini akotira alors bana wa baloba wata azali chef tala na o bana yo ban masalimisa na pardon banale tokana monango tanto bale makambo okamona ali tune na obi mona okamona matoi kanda la Poulga ya tembe ngaye tembe akei donc interview donc tu interview Mbila ambimi accompagné akeko tika na hôtel na le Zalate ça fait beaucoup de temps mambo ezala soute l'héritier Watanabe à Salango le 21 septembre toza na la scène musicale to soutenir artiste ezala te za mambo Aden ya mambo Aden toke to sana wa interview toza banoko toka vio banoko fombila koma Mbila boye
Dodo Costa Nostra. Pour te banda, on va play, bon comprendre. Pareil, il salité mais et comme clean. Bon, ça billet on regarde ça. Ça a été comment? Bon, il monnaie pareil salité. Pareil, il salité mambo, ils sont mon angoisse. Mambo, ils sont ma maison mais. Oh, ils a joué à Mdassala Marambo après biso mto salango. Pas à Paris. Après ba bimi ba tiba basket mais c'est l'ambassadeur. Biso bolo le 21 septembre c'est l'année. Mais to yemba to pina bon moi na ba play ba bima ba pièce. Mais to makambo ali papa. Le 21 ma beza ali. Ba beti ma petite papa. Pote bongi. Oyoka musique intelligence, oyoka ba DDD, to oyoka ba la coyote, to oyoka ba ndema mesa keseni de la République. Balina Queen, ba makama monde ba chose belé o biso. Paris. Différence c'est ça na artiste ba otuya récemment na Paris. Différence c'est ça. Ba yana ba mona mambo te. Omoni paga yo tembila bi. Tom Gardino Sorti neuf en des autres les arrêtés jamais vu. Bino manza là. Et là on a télé mais la pona biso ba blédard banda to epoto 305 yango to mona makambo te. Makambo to mona ngata to akina Afrique. Siko mbila koi. Mais tout le monde dit la sécurité. Les policiers ont la sécurité héritier. Même si dans hôtel place à Rosala, biso ba spiritas to le kakabango. Bino tembe, biso kanko. Jour 6, ba playboya, bo payer ba pièce, bo là ta bien, bo comprend la différence, biso na bango. To rien la pièce. Pièce est allée. Non, là on va playboy. On dit la play papa, bo zo biloko katsangulu. Bazana concept. Ba mettre sur la 5 biso mabanga to boire bangote. Ils nous ont pas permis à poser wata question. Non, voilà. Ça quand même ça là. C'est pas ça musala bon faut pas cadrer pour na biso parce que média na musique est ensemble. Voilà. Donc biso ba mettre to kabwani. Mettre CD Alamba, mettre gouverneur Gattuso, ba mettre biso. Bazana pour na son artiste na biso, pour la sécurité. Nga uti musique. Tu te poser question, mais ce qui est vrai, félicitations à toute cette équipe qui ont encadré l'artiste, sinon il n'y a pas s'il n'y a pas bima. On est arrivé artiste indéni. Désordre. Monsieur le chanteur, monsieur l'impoli, a manqué France respect. Héritier a manqué France respect. Naïsio niveau abimisi batuna gare du Nord. Naïsio mbila corride mbila yé. Hein? Embouteillage. Stratégie au monde héritier c'est le garde du midi et non garde du nord stratégie non c'est une bonne stratégie. Merci beaucoup moi on dit mango mais maman ça n'a pas de baboya biso boyaga Yolo concept il y a pas de comme lui. Ah, the great of all time. Merci. Il y a pas de il y a pas de Obi donc papa toza garde du nord ni le la forêt mtasala makambo to moi le Magam na lobara titana lobara batu musubara sana sala ba je na lobara ngo que héritier azali incarnation ya Werason azali progéniture ya Werason voilà en réalité makambo seulement le roi de la forêt Werason mutasala ngo et lelo oyo mwana na ye fils idéologique na ye héritier Watanabe ayeko sala ngo et la kisika que bon comparer héritier na bi comparaté depuis musique en zongi na poto awa maramba bo salamate depuis quand on à Paris tout le monde va concert betami depuis musique zongi na poto nanu maramba to monité qui est arrivé artiste musicien orchestre na ye poto bukana boye garde du nord bukana boye jusqu'à ce que et alerté ba mila do héritier ba weleli na ba mbila do apesi ba mbila ya poto musala et tout le monde a dit mais c'est qui on a tout na tanga wera le loba retourne sur na tanga héritier donc ba tout mais c'est qui c'est ce monsieur donc ça bien et alors sa force il y a culture force il y a musique na biso il y a Congo et je félicite héritier Watanabe je félicite son ensemble musical et bino pe ba journaliste pour na musala muneno bozo sala na félicité bino parce que vous êtes naître. Je signale que l'artiste tout va bêter na poto bozalaki. Donc le lope tout héritier bozali et ça fait plaisir. Merci na bino na o bozo sala. Donc héritier c'est l'incarnation du clan Wenge. Et ça le 21 septembre le bani pour le 21 septembre. Le 21 septembre na le bara que non o azaki na tembe o azaki na doute
alongolango somba billet na ndenge penza ya vrague na ndenge penza ya désordre po jour wana soko lobi kaka na zelati vendredi otala concert na bateau. Je signale que bateau bako bati na bateau donc nazo senga kutu héritier fola beta mata doublé parce que ambiance aboye épopée aboye en tout cas na ebso que sold out déjà lobby to robeta sur la sold out po lelo batu niveau ba wela déjà ba billet mon colonel Franck Ilanga ordre national auto somba 200 billets donc ordre national Franck Ilanga bokila konda asombi 200 billets ya Théo Zambrota muto aliara dollar elalate ayebisanga piroger asombeli bato 100 billets donc eza na bato lokola Bruno Lubika mbongo propre atindi badélégation PDG Malou Mavoka arme fatale atindi badélégation M22 business Fiston Ituku représentant valable à panneau solaire asali marama minene tomoni donc bato basombi babillet en désordre PDG Olangi Chesali est-ce que tu confirmer le que héritier Watanabe azana staff collègue ba orchestre presque belé oyaki na poto bon na habité soko za aveugle ou bien oza homona avec on a vu pour la lunette bien non longola lunette otala soki otali après on mi peut sa réponse parce que ngana boy ngana lobe comme alors polémique mais yo za journaliste investigation ozalaki tango batu tout babetaki bayaki omonaki et lelo pe omoni ndenge héritier amoni donc yonde mutu okoyeba koyebisa batu oyo moni c'est ça. OK, merci Pio Jemona Mboka to continue l'interview. Charlie Tunga to ya même vol mais na SN la place ezalaki te Charlie Pagalingomba bazwa ezaka première délégation deuxième délégation zo ya déjà na baninga la fifisi wa ba fifisi wa Stone bazo ya amour de la presse ba kozala wa. OK, très bien. Donc voilà. Et ça donne Nico ya Paris pendant la scène musicale. Donc musalo tout ça là et c'est ngara suka il faut yambanza parce que c'est kabiso trop ndeni baloko ndena lo baga qui international et latinzoto dibaya c'est débat international pour Belgique déjà tombé Bolexi vol ndeni. Ouais, voler l'équipe bien SN Bruxelles. Pour vous à partir à 6h. Un grand merci. Na bandegotu ya Bella. Ba ba yo ya Mabiso. Ba Apocalypse Masunda, ba Hervé Monza garçon de Lix. OK. Ba Jomo Dango qui Caspey. Ba Fader Maboula patron. Ande ba yambi biso et puis na Belgique na Paris yawa. Yo mo moni garde du Nord tombé. Mundele mbila bundi. Akokita à la chatiki. Voilà. Mamba boyeza mamba les rois de la forêt. Ba série wana mais la bonne héritier watana bazong ici de lojango. Donc invitation à la scène musicale le 21 septembre. Na monisco ça les gomi muke. Qui est na émission na mambo na monia na ebike bat ba okwela mai jour. Comme na bato ba kusu ba nager na mai. Invité to senga ba tcha ba écran libanda. Ah oui. Ba tcha ba écran libanda parce que ba vieux Elliot bango ba oti Canada ba yé. Délégation Canada. Donc ba vieux Elliot mondo ba oti ba Canada. D'accord. Ba yani kini ya bazo ta Afrique du Sud bazoya. Donc, tu vas où tu ça, belé le 21 septembre, concert Rezali. Je crois d'ici lundi, l'objet déjà va sold out. Et ça, là, m'a déjà bon, mon Dieu. Donc, on va la billet, aérobité, man, habité. Si t'es Covid débordé. Jansi Mayasi, Forza Italia. Mon thème, c'est ma Mayasi. Asombi, Babillet. Vero Kiri. La PC Bambote, Biska Zali, bienvenue, Makanga la paix. Nous les allés. Batombongo Bao Tabakisasa, Bayani Kini, Abazoya, Batete Naï Barosala, Maître Paul Djunga, avocat par excellence, sénateur Simon Ikamba. Voilà. Nous les Betaki, bravo na bango. Débé au Salema, le 22. Alors ça, c'est le débat, président Papson La Pointe, président des Zika Bouchkop. Donc, tous allez belé samedi dans la scène musicale. Merci beaucoup, Libaya. Voilà. Allez, bon séjour à Okima. Ah, on a un an parce que toi, Batasika, mais c'est 5 ans, ça dépend de validité à passeport. Ouais, bon, bah, crédibilité à mes c'est ça qui est visa. Vraiment, c'est très bien.
AEG maison de production ebeti biso eza maison de production monene. Voilà quoi. Ouais. Merci beaucoup Francis Dibaye, à très bientôt. C'est à moi de te remercier quoi. Voilà. Martin Keba la musique. Martin la musique a fouillé à Kita. Voilà quoi. Merci. Là tout ça. Okoloba nini arrivé à kata Paris. Danger mo e olobe zete zo mona fango ngote château do. Le lasike Paris za ruinde. Mila bimi ya mabe. Zo mona mbila te. Mbila nde muta pandi donc na bengisi ka le 21 septembre. Bo me bana ba mama po banzembo za on éducatif. Ozo reprendre na za wana zo mona ba dodo mirador cause nostra bana to Paris Gare du Nord base yango donc maître Jérémy Lukante avocat patron na bengisi la bengisi ba basi tu akitoko ya moko yo. Pe ya Belgique, ya Suisse, ya London donc événement à mort le 21 septembre quoi. Miembe ya bino le 21 septembre to zela nini? Miembe zela ba spectacle kitoko ba nzembo kitoko ba misa propre ba danseuse kitoko ba nzembo kitoko ba mélodie kitoko danse kitoko et puis muta kufa te muta kozoka te spectacle kolega bien. Merci Miembe. Toyo Alpha Ngongo en tant que défenseur de la culture musicale congolaise. Aïe le lobda koyamba artiste la biso azo sala le c'est samedi prochain on est la culture de la musique congolaise héritier Watanabe. Événement le kiawa dans les salamate to moni pendant makambo banda to bani l'an 2000 dans to mona ngote et yango epesi déjà couleur ya makambo nengo zala jour le 21 to ya mingi ba billet to na plus de 5000 billets vendus o etikali ona basi ba billet sala nyoso bana lobby to le ka ba final to le ka ba ocha tokota la kata site ya la scène musicale poto so ba billet la biso po so raté au moment na que ozanga voix ya chanteur na biso ya chang bana chang bomoni bana chang babi miyembe petira bina chang boye bele bo solola boluka miyembe na kati ya orchestre ya héritier Watanabe bo sepela bo défendre nito sala ya pona manda chante ebite miyembe changu ye changu balobi en tout cas mkolwana oya kozanga seke aratenios to ya ko soutenir musique congolaise en général babi les amoureux de la musique congolaise to défendre la culture na biso to yoka préparation héritier sali na kenaki na kinika pona 2 jours pour la temps de répéter, il s'est préparé en conséquence. Donc, le spectacle, le 21, Babi, le 21, déjà, on s'est déjà dans 4 ans. Pour ça, on a besoin de la Boulogne, Babi, on a Boulogne, Bilancourt. Ça, on a la salle, ils ont entouré la maille. 4 mois, il y a Kitoko, il y a Mounene Kitoko, et puis, qualité, il y a son, il y a la Kawana. N'est pas héritier à se préparer, tu ne sais pas là, Kitoko. Merci. Merci. Boni maman. Boni. Bien. Moi je l'ai bien. Et l'équipe est pelée. Le 21 septembre tous les Baye belé, ba sepela. Ba tutu ba zalana ba za desute. Est-ce mon bodé on a poto. Bano bondo ya. Tala umuni tenga na zangi na place. Lise. Oui. Na lui c'est ça kuna. Maman na nazo ya na lo baga 2 mois. Bonsoir d'abord. Ton à Paris, arrivé à Paris, pour la biso. Accueil, tu as la biso mais oh, c'est différent. Donc accueil. Maman, tout le monde a la maison mère. Déjà, merci beaucoup à la fanatique à la Polga, la Spiritas, la fanatique à bonne musique. Merci à vous. Merci Arkele. Bon séjour. Ouais, merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est moi. T'as su ça, mon pays. DJ Omboshi tona kata Paris, première fois à Paris, première fois mon ngombe bokolo bani. Bon, eza donc naza na sengo mo ya makasi, naza vraiment na sengo makasi. Ya komona Paris otoyoka na sango lelo nga mo na yepe ofuta nyonga misu na komi na Paris. Et ça linga bien pour héritier Watanabe papa H. Donc linga la kaki ngai ki romema ngai Paris. Et ça linga pe bien na yo koma pe na Paris na mon pe ba fan na biso o ba linga DJ Momboshi donc ça linga bien makasi fort. Comment Paris on est?
Paris na moni yango kitoko makasi o mana yoka na sango na ye vraiment ko vivre yango vraiment somo botikanga na sala bezo ya motema nanga soki na kosala botikanga na sala yaya soki na kodo nado te mwasi nanga nado te mwasi nanga osimbi eloko nanga ngapena kosimbelo soki omekinde bore nanga ngapena shera lobaka liakambila te o na senze tambilo ke koluka nini esende buka enako esende. Le 21 septembre tokutana wana avec Héritier Watanabe. Le 21 septembre rendez-vous à ne pas manquer na scène musicale avec Héritier Watanabe Motona Tembe. Invité na yeyo DJ Mombo Shamboka. Bayate Barata. Merci DJ Mombo, si bon séjour à toi. Spiritas makasi. Coco Chanel Mutima Spiritas makasi. Tambo ka Spiritas. Ngamba liboso na Spiritas na yebaye. Mais aïe place na yebiete. Mais na yebisa ngo na kuzi. Spiritas ali boso. Na yebisongo. Na chant. Série 1000 anges 1000 démons bima. Nyoso tolo avant kutu. Spiritas o koko vraiment Spiritas. Spiritas. Yé vraiment. En personne. Ngana mona Spiritas mais na moni en personne. Yo mona fast que na koko Spiritas. Bon. Okolo banini makambo ezala. Rendez-vous ezaka moko le 21 septembre le 21 septembre. Na bise bino ke Arche de Noé. Na suna minga lobate na lobby déjà trop. Billet, promotion. Totika na une semaine. Courage à nous encore les Spiritas. To sali on peut te saluer déjà et ça déjà est belé. To continuer à prendre un mouvement na biso. Rendez-vous ezaka moko. Yangwana les seuls Totorina na Tembe Gogan portefeuille magique. Si quand tout na bino ndo bimisa. Boson baba billet bon continuer après c'est bon merci d'avance tokuta naka kuna mai sécurisé wata koyemba akoyemba moi j'ai même mon bras à couper vous allez pleurer de joie sentiment et musique théâtre Silia rendez-vous pour scène musicale à suivre. Babi Théâtre Sili le 21 septembre la scène musicale avec Héritier Watanabe. Bakali. Mwana walo bana opona wata le 21 septembre makambo ezalate na kati ya Paris mwana roi. Non T10 yo journaliste munene ba betelo lisolo te yo moni to yaki nzela mona bino to moni depuis Congo ezala Congo wata za premier artiste musicien ya génération na KKT mais depuis génération banda génération to mona pena wata ne ba yo yambela ye na ba période oyo oyebi que Jeux olympiques et aussi la kalatrote sécurité eza ya makasi na Paris ba mona troupement ya batute mais tala niveau batu ba yambela wata ezala te. En tout cas concert déjà le 21 septembre eza s'annonce bien eza couleur eza déjà réussite la concert où eza concert betamité arrivé juste à Wata au moni ngombi ya bato awa tout Paris ezalaki awa tala bat bakete Wata kena déjà mais tande bat bafandi ezala te eza matanga te moni exceptionnel awa lelo arrivé à Wata na Paris ya exceptionnel eza mbila fuka masengi Wata pardon bakota na mutuka akende po bato basa la disperser mbila sengi na monate mbila sengi étranger pardon bokota na ye na mutuka akende po bato basa la disperser et le exceptionnel onga na moni yangwana. Ah ouais. Si quand on va ni pour la ni on se belle bani Wata pour le 21 septembre à na kati la scène musicale na Paris. Au sommet billet na noté profiter somba billet na yo parce que les jours wana en tout cas beskize au salate ba billet pe et au tegamate profiter somba billet na yo na ta auto zaleli pour aux à la présent la concert le 21 septembre ba tout pour bo sombi ba billet bo somba billet na parce que kuna to yo la bonne musique la musique intelligente et na ba musicien et ngombi ya batu o ba ye et zalana noté on comprend au moni c'est ça la grandeur d'un artiste musicien oroya te placement bo o les gars inaperçu donc baloba no Wata asa musicien munene asa la musique intelligente bat balingaka ye ya wana moni preuve nango yango Wata ke déjà batu bazakaka ça démonstration de force ligne exceptionnelle au moni pona Héritier Watanabe ana kata Paris mbila fukami asengi Wata pardon matana mutuka pour que batu basa la disperser et zala na noté oeza pays de loi oeza pays ya c'est ba wera non mbila fukama senga pardon
wera sala mamba minene wana vie na biso sa polémique on comprend mais polémique ya wata na wera to linga to sala on tant to beta masola wata za mwana wera sa polémique to loba auto moni eza exceptionnel o nga na moni tanga wera nga na zalaka te na yoga masolo mais o nga moko na vivre ngo en live comme on a magi no ba supplier wata amataka na mutuka akende tala preuve année wata ke metande batu batondi awa batu batondi wata ke déjà atiki solo na ekaka batu ba profiter na solo wana yango na moni batu bafandi ba mela ba olia chute na ngoto ke chute pa mbutalo mi na Château Rouge de retente satongo kuna est-ce que tu peux confirmer le que héritier Watanabe aza parmi les musiciens au bazana staff ya mne na kati ya Paris eza ku question de poser te noto est-ce que tete longola est-ce que loba ke lelo oyo batu ba yeba yango Wata aza premier musicien na 5e génération ou aza na basse ko leka ba musicien tout na poto nga mutu na lobby yo mutu na lobby yango o confirmer ngo pe na confirmer yango pe parce que papa ezala te to mona musicien mo bo akende ya beta tout na Gare du Nord boye aleka inaperçu ya osakana kutu te meta musicien mo bo akende beta tout na Gare du Nord na ba piano boye so ba synthé so ba nini ana abeta mama na fiasco ezala te metala arrivé ya Wata tala niveau ya popularité tala niveau ya batu ba bengi mbila ya tala bité musicien oza populaire on comprend musicien oza populaire Wata na ndule oza reconnu na France na Paris na scène musicale le 21 septembre le banini pour na bango o to somi billet en tout cas profiter soma billet parce que jour wana beskize aux salaté o ya on tegela na billet mamane aux salaté et aux salapete et puis net na minute on est dans ba soupçon il se murmure ba biyango esili net ba biyango pena esili mtako saote le 21 septembre bo mona kindoki ya Wata merci pour ce merci beaucoup.